Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, bande konangaye. Un système moka propre. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois Balandi. Il y a INSNM officiel. Bienvenue Balandi ya Kala. Bienvenue Balandi ya Sika. Tout souhaiter bienvenue et belé. Bobo sanaka teka ndenge bo cliquer na vidéo kotala. Bon s'abonner à la vidéo, bon cliquer à la notification pour que à chaque fois que vidéo ainsi que vous allez bon rater en côté bande konangai na système moko kaka propre surtout bobo sanate ko cliquer na ngonga na notification na système moko kaka kitoko bande konangai naseka mwa muke bandeko na ngai soki boyoki biso donc ya koloba ezali dossier sur dossier, affaire sur affaire. Kande na bisa bino soki boyoki biso te donc ya koloba eza te, donc ndenge boyoki biso bomoni biso donc ya koloba ezali vraiment moyen te, matière sur matière, dossier sur dossier ezali na système moka propre bandeko na ngai dossier na biso ya lelo, mozindo na biso ya lelo, eza mozindo ya Fally Ipupa, ye moko aigle, tokos. Ba yo, eske bozali, bo vanda mwana se, bo matisa volume, to solola, aigle ye mo Fally Ipupa na père spirituel na ye, Koffi Olomide. Polémique sur polémique, et mati ekiti. Moyen eza te bandeko na ngai nazoyebisa bino moyen eza te, polémique ezo mata ezo kita sikoyo bakomo kopare Koffi Olomide na Fally Ipupa. Biso tu toyebi wapi Fally Ipupa ye moko aigle auti, maintenant sikoyo bato bakomo kompare Koffi Olomide na Fally Ipupa. Mpona bandeko babiso bayebi te Koffi Olomide, bayebi te Fally Ipupa. Ya Koffi Olomide aza ex-patron ya Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa aza ancien chantre ya Koffi Olomide ya groupe na ye. Biso tu toyebi lokolo biloko wana, biso toyebi likambo wana. Sikoyo ba polémique ekomi mata ekita ke Fally nde azalaki lokola moto wa bando éclairci ou moto wa bando salaki Koffi amata ti lelo Fally to bakomi comparer na Koffi Olomide. Bandeko na ngai tozala honnête ba warion, est-ce que likambo wana vraiment eza ya solo? Moyen eza te bandeko na ngai nde nayebisa bino biso toyaka koloba te. Donc tolinga bongo soki toye koloba mwana ba preuve toyo kisa bino, donc na otiala bino skala mingi te audio mo boye boyoka artiste Splendeur. J'espère que biso tout toyebi ye na ndenge alobi maloba na ye entre Ferré et Fally Ipupa na ex-patron na ye Koffi Olomide. Bandeko na ngai toyoka ye vraiment et puis tokokutana après na otia mwa analyse na ngai toyoka kaka mwa ye ndenge alobi. Mais avant natia audio wana nalingi mwana rappeler bino balandi ya kala balandi pe ya sika ka nde bolanda biso bosanaka te pe kosabone bosabonaka po ke na korate émission ya mosusu ya biso ta bosanaka pe te ko cliquer na ngonga wana notification pour que vous allez notifier à chaque fois émission ya sika, à chaque fois vidéo ya sika ekoti na système moko ka ya tokos. Donc tolanda nani artiste Splendeur ndenge alobi selon dossier wana epi to nakoya na suka na tuni ya Splendeur bino boza bato pe bobani musique kala Koffi Olomide akoma antenne à Fally ou bien omoni muta sala mbongo alukela mokili makambo nzambe pa ye ba sikso apesa Fally alukela moto alaksa biso Fally ngambo mon Fally Ipupa za bible devant Koffi Olomide. Pourquoi?
Oh, ozomona kutu frère nanga Laurent Tendance azopanza na ye pourquoi fallait pour passer Bible devant Koffi Olomide? nazoyoka yo. Nalobaki akoka kokanisa ne nyonso mais sauf fallait aleka ye. Basi pe bakanisaka nyonso na oyo eza influence sauf Bible. Baza mingi te. O mobali azobima nsima mbongo atuni na yelo nini abi papa somba Bible ezangi na ndako. Etekama nango moins cher mais simbi mokili. Kombo parolier no nani yo? Nga moko parolier oyebiti. Te ozala pe na parolier na yo. Mais vierambo na makanisi na ya kanisa lokwa banzele. Yango moni à chaque fois soka vandi alobaka aza père. Mais abosana te. Ménopause pas mwana mobali ezalaka te. Ménopause pas mwana mobali ezalaka te. Ata comme na 80 ans akobotisa mwasi. Asala fali nanu mosusu. On alobaka nuit et jour. Soka aza père. Makambo yo bimisaka. Obi ke Patrick Bakala lobaki omoni kosila eza accident. Mais soki kosila et activer le yo haine et comme le choix. Kosila et activer le yo haine et comme le choix. Kosila est accident mais a choité. Soko longoli haine au sali be fort au roki ozonga na sixo zalaka nango kala. Ta mususu pe koleka oya kala. Mais soko komi nango na haine et komi choix. Batu misu kosile koma da choix. Ata sale fort azaka bongo ndenge bomo na ye. Fallait azo komisa kosila batu choix pona ki motema baba verrier. Soko tali ba musicien tout na Congo. Mutu nyonso alobaka lobaka, mais fallait alobaka te. Le silence c'est une façon de comprendre ce qui se passe autour de toi. Fallait yebaka makambu nyonso. Donc quand on est silencieux, on observe puis on maîtrise. Voilà. Yango azo gagner batu tout. Combien plus forte émission de to sala kaboye. Na minute na mokile monite. Tango ekota na YouTube ne mokile mo. Boni bondimi bozala rabaisser pour bolakisa na mokili boyambaki Koffi. Est-ce que ça bien? Bondimi bozala rabaisser pour bolakisa na mokili boyambaki Koffi. Mais gloire ezande ya Koffi. Soko yambinga boye. Gloire il faut ça biso mibale. So yo komi ko rabaisser nga déjà toujours betana boye batie caméra photo betana. Respect à la réciproque. Est-ce que ceux qui m'outanza mukolo ont manqué au respect, il faut tika eka poza mukolo? Il faut que zongi sa na ba responsabilité. Il faut que zongi sa mukolo na nzela, ofingi ete zongi siye na nzela. Ba vérité ndezanga ki bango, yango vie quadra gagner bango. On a tout ni à splendeur. Puis nous avons bandeko na ngai, j'espère très bien que biso totoyoki splendeur na ndenge ya lobi na ndenge ya ti mwa maloba na ye na système moko propre kaka nde nayebisa ye bino ke toyoka ye biso mpe tokosala wana tokotia mwa baanalyse na biso na système moko propre naseka mwa mke bandeko na ngai donc ezomata ezokita pas possible. Danger na danger. Donc c'est le splendeur Fally Ipupa azali nde lokola mwindo ebando pelisa Koffi Olomide. Koffi Olomide sans Fally Ipupa aza rien. Pourquoi? Parce qu'il est incapable. Parce qu'il y a les laka ebele qui aza père kasi asala Fally mususu. Tonzima qui a un vrai père. Donc, ce qui est vrai, c'est le splendeur. Fally aya qui déjà na étoile na ebando briller. Donc, Koffi, azwa ki lokola étoile a Fally wana, a salili yango et sali Koffi. C'est ce qui est bien. Donc, il y a un problème. Biso toza kawa to
totambolaka mutu te tokidisa mutu te totiaka mwa ka analyse na biso bandeko na ngai bawario eske eloko wana Splendeur alobi eza ya solo mpenza nalingi nayoka bino yango ya solo mpenza moyen eza te yo moyen eza te naoyebisa bino donc bandeko na ngai ka nde nayebisa bino biso toyaka mpo tia baanalyse toyakofinga motu te toyaka mpo koloba emati ekiti te awa toyaka mpo tia analyse na biso ce qui est vrai artiste okola bafali epupa wana ka nde nayebisa bino balegende wana kolokola bakofi olomide ce qui est vrai moya compare bato wana ezalaka te bato wana baotombola je m'excuse miziki na biso donc moya compare bato wana ezalaka te bato wana nde baosalaki bamiziki na biso eomata ezalaka likolo ekitaka te parce que komi okompare bango bazala distrait bakolanda babezo wana bakolanda bapolémique wana ozwa liso ntan ose concentre te kobimisa album asika raison pour laquelle nayebisa bino ke okompara bango na bato ya libanda pays mosusu ba Wizkid ba Burna Boy ya bato wana nde kokomparaka na bango na baartiste na biso ya mboka biso na biso tokoki komibomana te wana eza na sens te donc tokompara bato wana te Koffi Olomide biso toyebi ayembaka bien abando oyemba bien tika na lelo parce que atiki koyemba te ayembaka kaka pe ayembaka bien ye moko Aigle Fally Ipupa ayembaka bien abando oyemba bien ti lelo ye pe atiki miziki te azoyembaka bien yango ti mwana na ye Marcosins Ipupa ye pe akoti na game abimisi deja banzembo na ye donc tomoni deja nani akoremplace Aigle na biso donc tomoni deja ke mwana azoya kozwa héritage ya papa donc deja tomoni ke donc musique na biso ezokende bien parce que tomoni deja Fally ya lobi ye wana azobimisa mutu deja malembe donc likambo ezotambola bien deja mwana wana visibilité makasi mwana wana azoyemba bien abimisi babadem bouge abimisi basongi na bazakalara abimisi na baswantema emati ekiti biso toyemonaki bato oyo toyokaki mpe banzembo wana donc ezolakisaka avenir ya miziki na biso ekita te emataka likolo na système moko ya propre bandeko na ngai totika kokompare bato wana nde baotombola miziki na biso bandeko na ngai totikaka bacomparaison ya bongo wana bien te tokompare bango na bato ya libanda non artiste ya biso totie par exemple Ferregola azwi basingiala combien Ferregola abeti baconcert combien na bastade bya minene Ferregola asali boye tozwi artiste ya pays mosusu no totie wana peut-être King's Promise totie Diamond wana tokompare boye na boye koki kotelema te ke no Ferregola na Fally Ipupa nani ayembaka bien nani aza moto ya liboso non wana eza en sens te bandeko na ngai bato wana baosala miziki na biso bato wana baotombola biso totika bango bazala concentré na système moko ya propre bawario boza wana j'espère bien que ata bino bovoyageur ka bongo na biso tu toyebi vérité eza nini bandeko na ngai kaka nde na bando yebisa bino merci beaucoup na kolanda biso bobosanaka pe te kosabonaka bobosanaka pe te koklike na ngonga wana notification parce que epa na biso ezangaka te soki osabone te soki oklike na ngonga wana notification video mosusu kozanga biso alors pour que ozanga biso te video mosusu eleka yo te abonne-toi bosabonaka massivement s'il vous plaît bandeko na nga bosabonaka massivement cliquez pe ngonga wana notification pour être notifié à chaque fois que INSNM officiel
atie mwa video ya sika na système moko ka ya propre na système moko ka ndenge na lobaka ya danger bandeko na ngai. Bosanaka pe kombama ko s'abonner massivement botia mpe ngonga wana notification. Alors bandeko na ngai nakomi na suka na émission na vidéo na biso ya lelo. Alors merci pour na bino bolandi biso. Merci pour na kozwa toi na temps ya bino. Que Dieu vous bénisse. Na ndenge ka moko ya bien. À la prochaine. Ciao.